Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mukolo na lelo na yebi ke bozali ebele pona kolanda magazine KNB News na mukolo na lelo ngai pe nazali na esengo makasi ya ko présenter bino yango na mukolo na lelo na tombeli bino bolandi malamu. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifié a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Na qualité na ye ya kozala président ya SADC, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekisaki journée na ye ya mercredi 10 mai na quartier général ya SADC. Bolanda ba détail ya reportage ya Faso Kirombi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba séjour na ye kuna na Botswana a pasaki bongo journée mokolo ya mercredi 10 mai 2023 kuna na quartier général ya SADC. Lokola ye azali président en exercice oyo azali ko travailler na tina ya SADC ye ayamba makibongo epa ya secrétaire exécutif na comité na mobimba pe ba membre nyonso tu ya bureau bazalaki wana pona kosolola na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima ya kosolola na comité ya direction ya SADC ye ayebaki na kosolola na ba personnel pe a félicitaki bango na tina ya musala kitoko oyo bazali kosala na région. Tika boyeba ete réunion et salamaki na mukolo na lelo po na marche ya opposition. Nde selo gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila Mbaka alobi marche wana ezala reporté mukolo le 18 mai kasi bato opposition balobi ezala kaka le 13 mai. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Ba opposant ya République démocratique du Congo ba kanaki basala marche mokolo ya samedi 13 mai 2023 awa na ville ya Kinshasa. Moïse Katumbi Kutu et si azali awa depuis une semaine kasi mokolo ya lelo basanganaki na gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo azalaki accompagné na vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Koko Mulumba na ba membre ya bureau pe ba membre ya opposition nyonso bazalaki wana pona kosolola na mokonzi ya ville ya Kinshasa kasi na masolo ndenge ebetamaki gouverneur de la ville de Kinshasa ayebisi ba opposant moyen ezalité batambola to pe basengisa batu mokolo ya le 13 po ekosimba te problème ya sécurité ezali makasi bango bakokoka te ko sécuriser population nyonso tu esengeli na bango bapusa yango po ville ya Kinshasa ezo ba disposition na ndenge nini ya kobatela population. Dossier oyo ezali à suivre po awa na Kinshasa ezalaka kaka boui. Kinshasa eleki partout. Oui! Population ya Kinshasa
Kinshasa ba réagi pour la marche d'opposition il y a le 13 mai. Bolanda réaction ya population na micro ya KNB. Tambola na mokili omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayandi na mabiata magazine ya KNB kitaki na terrain pona koyeba soki population baza d'accord pona marche oyo opposition oyo kozala mukolo ya le 13 mai soki pe bazali d'accord te pona marche oyo opposition boyoka population ndenge ba réagir le côté wanza pamba il fallait bazaka bomoko to bazo solution ya mboka na biso 1.3 ne to mona pena mboka mususu likambo yeba oyo ba politicien na ba pouvoir na bopoza basangani ba luka solution moko c'est ça pona ngai bona ngai faut bazaka bomoko po ba luka ba trouver solution mboka kuno bazo sala marche kuno bazo bomba kuno bazo sala mais bato bazo sala marche bangona ka ba complice banza ba distraction ka baza ko distraire bato il fallait bazala bomoko basangana ba yeba nini oyo zo marché te po makambo ekene mais oyo ba marche lelo bango ko sala lelo ba musupa ba ya ba sala to suka wa mboka eza na difficulté makasi tala dollar ekomi na ba 23 en tout cas difficulté ezali na mboka c'est mieux marche wana bakozwa solution ya mboka sa marche wana pena mobulu na sengi na opposition basala tout possible na marche pour marcher bonga pour mboke bonga dollar ekita tout ekita balobaki ke bakotia batu to sepelaki pona biloko ekita jusqu'à présent eloko moko te ba changer ba ministre rien en tout cas basala tout possible marcher zala pour mboke ekende bien na kozana na kati pona marche wana na kozana na kati la fois passée fayu la pesa ki meeting na camping alobaki yango en tout cas to féliciter qui to marcher pour toutes les solutions mboka ndimi yango vraiment bon to moi makamunyo c'est marché bien te bon wa carburant ezo mata dollar ezato likolo bon position pe ya kolea bilo vezaka likolo soto mbo etambola bien te parce que ba carburant ezo mata makambo tu e marché so bien te mbo etambola bien te carburant ezala liboso na ba 2000 sika carburant comme ba 3000 bazo ngisa makambo ezo ngama kizala liboso dollar ekita carburant ezo ngane ezalaka ba transport pe ekita nde nezala liboso. Ministre ya Petentik a inauguré bâtiment ya SCTP o ezali na Pongabi bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Bâtiment oyo bozali komona boye ezali na yango musika te batu ebele bazali kotuna soki ezali wapi etongami bongo na boulevard Sendwe oyo ezali na croisement ya avenue Kasavubu ezali complexe commercial ya société commerciale ya Poste pe télécommunication oyo ekambamaka epai ya DG Didier Manziete nde bazwaki likanisi ya kotonga place oyo pona kopesa yango valeur ezalaki bongo inauguré epai na ye ministre ya Petentik Excellence Augustin Kibasamaliba ndeye a inauguraki yango pe asalaki coupure ya riban po SCTP ezali moko ya ba direction oyo ezalaka na kati ya ministère na ye oyo ekumbamaka toujours avec impact na idéologie kasi na maloba na ye a félicitaki batu nyonso tout oyo ba travaillaka na conseil d'administration ya SCTP pe na DG na yango Didier Manzete yokaye excellence ndenge abeti c'était. C'est donc ici l'occasion pour moi de féliciter chaleureusement le directeur général de la SCPT, son conseil d'administration ainsi que tous les agents et cadres de la SCPT pour tous les efforts consentis ayant abouti à cette belle réalisation. Ezali na cadre ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ba développement oyo ezali kosalema awa na République démocratique du Congo. Excellence Augustin Kibasamaliba mosala kitoko oyo ezali kosala na secteur ya poste pe télécommunication ezali komona na po ezali kokende kitoko makasi. Longonya na yo papa continue kosala musala kitoko oyo ozali kosala. Kinshasa, elle est partout. Oui!
salubrité na milliers ya médias nde ministre ya communication Patrick Muyaya a publié liste ya ba chaîne oyo bazali en ordre na Kinshasa pour na fonctionner. Bolanda ba détail na reportage oyo. Le 3 mai, ezalaki journée mondiale et la liberté de la presse. Oyo awa na République démocratique du Congo, ezalaki célébré kuna na hôtel du Fleuve et sikanini. Ezalaki na présence ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba membre ya gouvernement, ministre ya communication Patrick Muyaya, pe na batu ya lolenge na lolenge bazalaki wana kasi na kozwa na maloba chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobelaki pe makambo oyo etali insalubrité na milliers ya médias. Na yango ministre ya communication Patrick Muyaya azwaki initiative ya kocha comité moko pona kolandela ba médias oyo ezali na bonne difformité pona ko fonctionner awa mingi na ville capitale ya Kinshasa. Na sima ya banquette pe ba travail ebele oyo comité esalaki ne ba ki kopesa rapport pe mokolo ya vendredi 10 mai 2023 liste moko ezalaki publié pour na nombre ya ba chaîne oyo bazali en ordre na l'état oyo bazali na mikanda nyoso tout pour na ko fonctionner awa na kati ya ville Kinshasa. Ezali bongo 107 sur 262 chaînes oyo ezalaka awa surtout mingi ba oyo e komana ngona TNT kasi ezali kaka na 107 ya pamba ne bazali légal pour na ko fonctionner awa na ville ya Kinshasa. Beltesco azali ko continuer ko servir population na ba produit na ye Bolanda. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe lata dia ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango nali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo lata dia ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya quantité oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino lata dia ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge kolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani pongo mobimba mpona nini po à cette différence ezali mundele esa atila oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mzayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Population ya Kinshasa ba réagi pour na comportement ya basi ya mabala oyo ba nyokolaka ba mama bokilo na bango ba komisa ba mama bokilo bana ya misala bolanda réaction ya population na micro ya KNB.
likambo oyo etali comportement ya basi ya mabala oyo banyokolaka bamama bokilo na bango. Okomona mwana mobali abala azali pena bana kasi avandaka pena mama na ye ndaku moko, nzoka nde mwasi na ye akomisa mama bokilo lokola mwana ya musala. Musala na ye kotindaka mama bokilo na ye asukolela ye bilamba pe anikela ye basani pe lisusu mama bokilo alambelaka ye. Na yango magazine ya KNB ekitaki na terrain pona koyeba comportement ya basi ya mabala ebele oyo banyokolaka ba mama bokilo na bango bakomisa ba mama bokilo lokola bana ya misala. Boyoka population ndenge balobi na micro ya KNB. Yanga nzapi kuna ngana sale la genyos ego simba tena mutu lokola nga yo bokilo okobima ona nyoka mina bana na nga lelo yo bokilo yako sakanela ngana ko mwana msala la yo simba te mwasi akoya na famille po aya to vanda bien ye aya mbanga bien ngapena yamba e bien kasi bokilo na nga ko komisa nga mwana musala te ngana sale la ke bil musala na lambela ka epo mwana na nga aza mwasi mobile na nga te yende aza mobali na ye ko sala nyos. C'est normal que ceux qui na beli ou bien ya beli nga na ko sunga eza mabete po eza lisunda soki lelo aza ba benge mwasi intel à partir ya mama wana ata mama bokilo aza zoba atanga basoi azaka mama bokilo na ye atosa ye ata aza liboma atosa ye apesa ye respect bokilo donc eza komba lokumu kwa bana bokilo akotinda bokilo na ete ekosala mate à moins que aza malade maman yi moko na makanisine ya bolamo akosimba mais que salabo aza maman il faut pe ce respect siko maman yo bando kotinde lokwa camarade na ndenge nini e bandi nini vraiment ta maman mususu ko pe ce respect eza mala maman lokwa maman na ngana bani pembeni bo respect belé donc na ko joyer lokola camarade na ngate lokwa nani te donc ba respect belé kaka na maman vraiment maman respect. Oh voilà pas ça maman peut se respect parce que moi on a honoré a pc di bala donc ba vanda peut ça intègre respect de soki ya botolo mobali a honoré yo asali cause à la femme il y a quelqu'un batunanzela ba respecter pourquoi pas pour respecter maman na soki maman na bota moi mobali wana te bonde bokutana te omoni maman botolo mobali tango ena ndako libala o remplacer maman wana na ba misalo nyoso banda osalela mwana na ye. C'est-à-dire yo comme maman bokilo banda oliesa mwana ye yo bando lambela mwana mobali no biloko alia maman bokilo banda oskola bilamba mwana ye yo bando oskola bilambo ya mwana ya mobali na maman bokilo banda obondela mwana so asiliki yo peso mobali asiliki obondela ye. Donc ozo joue rôle la maman wana eloko moko kotika lo sala te o memaka su mwana na libuma maman na ete ne maman na boma kesko eloko pe mabokilo ko sala to ko kabola bino intimité ya chambre au salangote mais bino no soboza un système de complémentarité respecter ma bokilo pour botelio mobali maman bokilo pe na tourner ya ko respecter pour botele ba koko famille continue c'est ça on ngana loba comment yo osananda kuna mama bokilo olinga yo vanzi mama bokilo a sala musala nanda en tout cas ils a bien été pour na ba sala makambo il faut batika. Maman bokilo il faut que joie lokola maman na yo ya boti yo parce que ya botelo mobali wana boboti na ye apesi bana na lope ba kutozala mutu à travers ya mama wana donc esengi ke kozala toujours respect et pas ya maman biso basi toyaki pona musala tango za na ndaku obengami déjà mwasi il faut osala soko zo sala te eza bien te faut osala faut forcer kaka dire un jour nzamba osunga yo apesi courage makasi nyoso pe o bandi ko sala yo moko ke kozela mama bokilo kotinda batu mutu pa ko bela mama bokilo pa ko tubela soka beli o sala ni ndako ekozala salite ndeko mwasi esengeli koyeba mama bokilo azali kilo yeba kopesa ye valeur pona ye mutu abotela yo mobali pe lisusu yeba ete libala ezali pasi ebele bazali libanda bazoluka libala yeba kobatela libala na yo malamu Kinshasa eleki partout oui
musicien Fally Ipupa azui disque platine pour na album na ye ya Tokos. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Yeah, ça va bro? Yes. Artiste et musicien Fally Ipupa di Cap la merveille oyo ba warrior ba bengaka ye Aigle Mobutu azui lisusu disque platine pour na 100 000 exemplaires vendus na disque na ye oyo Tokos kasi asali pe conférence de presse oyo sepelisi batu na maloba na ye oyo abeti lisolo ya concert na ye oyo ezali le 25 novembre kuna na Défense Arena esika nini akobeta mobange na ndule arépondaki na question ya ba journaliste ebele oyo bazalaki wana pe responsable ya salle Défense Arena yepe azangaki malobate alobaki kasi artiste oyo azali ko continuer ko sala fierté ya ba congolais nyonso tu pona musala kitoko oyo azali ko sala bato nyonso tu ya République démocratique du Congo maboko likolo pona défenseur ya musique congolais oyo azali ko continuer ko sala plaisir na monde entier na musique na ye na yango wana ba pesi ye disque oyo azali parmi ba musiciens congolais oyo ebina kozwa disque platine to tombeli ye félicitations artiste Fally Ipupa. E komi tango ngana bino to seka mwa moke po biso awa na KNB tozalaka na kanda te kasi to tuna nanu kotuna nini oyo Agape Kashama a proposele biso na mukolo na lelo lokola TikTok ya mukolo na lelo tolanda. Excusez na nenga mabete omoni ko mona ba parents na ye yango tende za assurance po ye moko amona ba parents 9 mois après tango abota minda moni bango. Ozomona net ajo komina onsoto bito zongo lokwa ba étude eza lokwa 6e des humanités année terminale yo fo lukaka mobali wa robalo mbala moko yo za suna tina luka mobali ba qualité te Jérémy oh age c'est pour ça ni oh ba 32 ans na moni la ko Bopil pardon tokomi na suka ya magazine ya KNB News na mukolo na lelo nazalaki na sengo makasi ya ko présenter bino yango na mukolo na lelo pona yebi bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mukolo na lelo kasi to monani mikolo oyo ezali koya Kinshasa eleki partout oui magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino